sikoyo bana ya lemba soki basali ya niwan mabe, moi je ne suis pas sûr. Pourquoi? Irano Kiala zalaka sur ne loko yo misu na yo emoni po soki omoni eloko te ou affirmer yango c'est que yo poza motema mabe. Je ne peux pas accuser Jenny Mwana Lemba. Vous soit confirmer que si c'est vrai que non, azan parmi bateau basali endengwa. Tena confirmer te. Jenny Mwana Lemba soit betelo lisolo a vie na ye. Peut-être na limite kako ça bon. Mère ya ba Jenny azaka aveugle. Ya azaka aveugle. Aye na théâtre te que mutu ya via malamu ya bongi abonga. C'est-à-dire aye na théâtre koluka pe vie na ye. Soka zongi na vie wana o gagner ni poko yo kele maroba no senga ope mo irano kabelanga. C'est-à-dire souwe na ngeza nzamba sala grâce lisolo wana kombo ya Jenny ezala te. Il fallait tous aller na mawa wana, tous aller na ba comment dirais-je, soutenir famille pour pas perdre mutu. Omoni dakumu dakufi. Na sima kombo mutu bini. Sega kufi. Kombo ba twezo bini. To batati ya ni wan peso akufi, point ni kombo ba twezo bini. C'est ça le roi coutume mo bezara na mboka na biso. Ze bébé no mambo ba kisi o trop na lemba, mamba lemba kisi. Qui c'est là? Là je te dis là. Qui c'est là? Na théâtre ndomonaka bato nyonso ya théâtre so baza 10 000 personnes. Ye bato aka na 2 personnes. Toza bato ya kisi na bato oyo baza na nzambe. Bato baza na kisi basé belé. Basé belé. Na théâtre so bakize bato baza na le roi monde de la musique. C'est-à-dire dans le monde de théâtre so ba biki bino bato ya théâtre boni kisi mingi. Nakosa bato nde toza na bao bakota bandako nganga te po bazwa succès na théâtre banani. Vous êtes vu katoko le mambolo. Du vrai to constater. Ils en a bato bakenda kapezi so ba msupe baza kuna ba idée na mituna ba yo ke bandako nganga. Pona bazwa succès. Ngai vraiment je jure devant Dieu dans le bango omoni pour le moment Eza ya osana te. Pour le moment, rêve ya mutu nyonso. Bolimbisanga ba rêve ya mututu. Ya mututu théâtre. Sans exception. Te, non non c'est ça. Sur téléphone na yo est sonné. Tellement bon moni par appel, faut tournage que jouer. Tellement pas faut moni la communauté SB. Rouva na yo moko tiki na téléphone na solo. Ba bengi. To peut-être les erreurs ya numéro. So suivre ma téléphone au yami allô oui allô yo moko ozela ko te ata Blanchard ozela les arrière yo moko consciemment mais so ki sam ya ko jouer papa do mo mta toki na mino toki na mino on a SB bengi tala ba opé da ba joueur na SB tout na bango premier jour au SB wana to ko sa te to beta masu. Pour le moment, tant que dans le tournage, je suis venu pour nous dire. Écoute, au monde appelle tout le monde va jouer terre. Tout le monde va appeler na succès. Mon talib na SB monier à jouer. Monier à roya boué. Comme le roi Lekinabi. Et voilà, merci beaucoup à tout le monde. Bonne année Nabino Nyoso, Bozuli Bako Rolanda Biso na Clé Média Télévision. Bienvenue sur Analyse sur émission Nabino Bolanaka Mingi pa ya Tonto Irano, les Tonto les Abakouk. Moko obolela ki mwa mingi bosinga ki penza mingi to ya mbaye na kombo ya Sam Katokolo, l'artiste et comédien na République démocratique du Congo. Babu na lisusu na famille ya Babakuku mobimba boali partout na mokili mobimba ndeka tolobaka de père et de mère. Bonne année na famille na ngai sike na bandeko tout oyo balandaka biso na émission oyo analyse sur. Sans plus tarder topé simbote na papa Sam Katokolo. Bonjour. Ouais, bonjour tonton Irano Kiala, bonjour na ba abonné nyonso na bandeko nyonso oyo balandaka Clé Média TV. Na pesi bango ba meilleur vœu na bango parce que tout ça à la fin de l'année.
Nzambe abakisela ba abonné ba to balandaka Clé Média TV. Nzambe abakisela bango oyo balukaka na ba vie. J'en profite de cette occasion pour na pesa pe ba meilleur vœux na famille na ngai. Bana na ngai Ora Katokolo na Oraël Ngolela wana ndoya mama Katokolo ndoya papa. C'est-à-dire nzamba sala nga ngulu na bota bana moko ya kitoko apesi bango vraiment ba meilleur vœux sika baza toute ma famille, mes sœurs, mes frères na pesi bango ba meilleur vœux. Donc ouais monsieur eza nango nanu tozwa pe temps ya kopesa bandeko mosusu. Merci vraiment. Sam Katokolo lelo vraiment to sipona na résidence na yo. Et kozwa ezaka mpenza mwa pasi bazomélange bafaire na théâtre to bango bongo parce que ozaka toujours na déplacement nayebaka te ezaka nini. Normalement tu vois nous sommes papa ya bafamille toza na baresponsabilité hormis théâtre. C'est-à-dire que il faut prendre soin ya bana na bacope mosusu mpe tosalaka na bavie yango ndomonaka mwa déplacement mwa kine moi intérieur c'est ça car ya mboka moko mwa banini boye c'est ça yango moni ezaka mwa pasi vraiment. Donc tolobaki eza mpe parmi baraison oyo to remarkaka ke ozalaka penza te na théâtre parce que bafaire mpe il faut pas relâcher quoi parce que famille mpe eza wana. Mais non je peux pas dire que yango nde raison baraison ya kozala trop te na bafilme wana eza raison mosusu. On est là raison mosusu c'est-à-dire nayebaka ndeni ya kodisposer temps na nga ya baaffaire na temps na nga ya boulot na ngai mpo boulot na nga oyo vraiment na katela banchike boulot na ngo eyibanga jeunesse. okatela ngo nchiki ouais nga akata nchike mpo na théâtre président Kas Kasongo ayebi Bobo Manoka ayebi président Kas Bobo Manoka Tino Matuza Mbikai Mama Milo bayebi masolo toloba oyo tokatama banchike blé blanc pena boye to ezalaki déjà blé blanc to ezalaki yana biso ke yibanga jeunesse na banda théâtre na uniforme ya bleu blanc na quatrième des humanités quatrième pédagogie théâtre et mitomboka eloba ba biso to bandi théâtre yana lobaka c'est pas pour les autres même biso to bandi théâtre ba fan na biso nde lelo bakoma bacollègue na biso bato banotala biso na batv baosepela tonton sam mwana to ano baya mike lelo nde bakoma bacollègue oyo tojoue na bango mpe to banosa théâtre toyebi ke bango nde bafan nasepela ano makasi mais lelo tokoma bacollègue eza mpe mabe te mpo toza modèle ya bato ebele toza modèle ya bato ebele mpona bathéâtre oyo ndima andimi oyo boya boyi me nzambe ayebi. C'est ça, c'est-à-dire nga théâtre ils ont nga jeunesse, ils ont nga classe. Donc on a bien en msala nanga. OK. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup Sam Katokolo et surtout beaucoup plus na franchise menayo. Et puis oza très simple et bien ba félicitako déjà na plusieurs émissions to sala. Ba te bien ba félicitaka yo ba oza très simple, oza na avantage te, arrogance musika, secret za nini? Et éducation, il y a famille, to ezani. Bon, c'est la maturité. C'est la maturité. Dans la vie, il faut être mature. Au moni, nde tozalaka boye. Un jour, totika mokilo. Mko totika mokilo, totika ba succès, totika ba mbongo, voire même totika na basi na biso, na bana na biso. C'est quoi songa moko na yebi qu'un jour peut-être tova na biso mabela pamba. Non ça lo lendwani. Non ça lo lendwani. En plus pe ba o nyonso o tozwa kezaka ya biso te mutu nda pesa biso c'est-à-dire nzambe nda pesa biso nyonso tozana on a pema siko lolendo ngo na biloko ya ngani ya nzambe lolendo ngo ya nini alors mutu ozana maturité ana omona ke oyamba mutu nyonso bien mapekano pe ozaya okita. Il faut zapper conduire peut-être na famille moko chrétienne pour na babiloko yango maturité ya kaka. Normalement c'est la famille peut-être là na bi maturité tu vas comprendre moment que pour être mature il faut éducation et bien. Éducation bien là je salue mon père Alphonse Katokolo et maman nango akufa et Sekazali merci l'éducation bapesa ngai vraiment éducation ya bien nzela ya nzambe pour ngai à part mambo ba théâtre nga mana vie
Nanzambe matokenda ne bo toi bato ya mo boy pe to lembaka ko mais nga vraiment Nanzambe to kenda ne je salue mon pasteur Josué Kaba et à église Pierre de Fête Tabernacle. C'est un papa où azo formé nga où azo Nzambe na brisanga. C'est ça, merci vraiment. Donc Sam Katokolo Tokoloba les locaux lobby maturité surtout beaucoup plus dans la éducation. Tokoki kozala circuiter un jour tout le monde pose ça ba clash. Vous savez chaîne YouTube na yo au bandi ko clasher sur les gens tout comme ça pour na peut-être et attirer ba abonnés parce qu'aujourd'hui est comme lokola na top hein soko fingi mutute au sali ba clash té au touti border té bato ba oya otala yo té na télévision na habité na ngamu na yo ko be mabiso pe na anglais on a té eza possibilité irano kala omoni na mukili tous en a grand esprit na bato ba faible esprit avec un ba faiblard muto esprit n'est pas faible omoni un grand esprit na vie na ye. Je ne crois pas que pour abîmer, pour réussir, pour clasher. Voilà. Là, je ne crois pas. Et dans la bataille, sur la chaîne à YouTube, clasher, mais numéro 1 pour le moment. Grand esprit bangwana. Neti ngai na lobaka nga modèle na nga na vie, mutu fa za grand esprit poza la modèle na nga. Nga mutu aza ma faible na esprit faiblard na esprit oza modèle na nga, c'est-à-dire nga na lignée na nga lignée ba clash te ya lignée ya vérité sokeza oyebisi mutu vérité mais au censurer yango po éleser pe mutu te, c'est-à-dire bato ba comprendre que mutu na ba mutu vérité ba considérer yo pe, c'est ça ngai ba clash te. Voilà. Nga ba clash te. Ayondo ya pembe. Pembe vraiment, mais na censurango. Pembe non, irano kala asalaki mabe. Na oloba maki non, kala osalaki mabe. Voilà. C'est soki pa na yo bimi le roi clash, là ça te regarde. Mais nga maka vérité, nga clash. Et ça na époque moko na kokota na polémique te, bato ebele ba kondana kayo, ba jijaka yo. Pour dire que s'attaque à na belle vie, au télémélaga belle vie, il y avait des époques. N'a habité, si je me trompe, c'est 2022 ou 23 comme ça. Non, 21, 22 comme ça. Batu bachaka on a miniati, Sam Katoro la télémélie belle vie. Et ça qui nini? Le problème c'est quoi? Au moni belle vie, belle vie hein. Quand je parle de belle vie dans le chaîne. Dans le la personne. Voilà, Belle Art Télévision. Belle Art Télévision. Abiso to ina ba théâtre. Non, azala ngana ya na théâtre ba azala été. OK. Tu vois? Ne pas ba comprendre té. Na ye na théâtre Belleville azala quitté. OK. Dans un ndako na bango quoi. Ouais, nga Belleville yo ya na théâtre akuti déjà biso. Voilà. Mais Dieu lui a béni. Nzamba pesi mais forte les lois za o ya za Belleville mutobo ya été. Te me dossier pesa ki beaucoup plus na likambo écriture ato baki ke na munati. Est-ce que Belleville pas komaka? En fait, c'est ça. Na zongi penza te pour créer ba polémique, ezaka juste rappel. Le problème c'est quoi nani nekonanga irano? Créer un problème, ba ka on ekulusu e comment que zongi. Na ebité so ba époque wana soki ba bakuku bazalaka ba ngo accepter ngo. Bunda bitumbana yo moko nga moko en plus pe bitumbana et là parmi ba biloko et ça là pe que na ba film même so ba benga benga te. Problème ezaki nini kala. Omoni Bobo Manoka. Abengi Sam na film akomi. Mimi Kabeya abengi nga na film akomi. Bandeko msusu oyo mozo mona nga na Monique bakomi. En plus ça na joué na telle écriture na bi ba ada ilunga omoni akomi telle écriture nga moko vraiment na tomber amoureux ya écriture ya moninga et séduire nga. So na na TV awa otuninga ke Mimi Kabeya komara so na ben Bobo Manoko ben ada be batonga na kenda ba komana biso te ba koma na mona te be est-ce que ba on peut ba commencer que na mutema. Il faut na ibisa ye pelo mo le roi conseil. Omoni leadership ba koma ngote ba botama. Alors pour oyer ba toza les leaders. Au monaki bato musupe ba no s'apprendre na yo na ma mususu peut-être rosa na ngote mutu musa ko fingo ndumba muza ndumba te mais un vrai leader neti Félix Tshisekedi président est-ce que déjà les canaux TV abanyo répondre mutu mon comment ayini mutu mon comment va finir ce qu'on est personne mutu ba kaza leader moi personnellement parce que nulle part dans mon ngo peut même na si la personne là ngo
Ah, c'est ça. Nga, personnellement, moi, na santa que Tantine Belle Vie, a yinanga. Là, na santa. J'en profite pour la TV, na zoa, na bara, kolona koko, zoa, occasion, au monde, na ye boy. Na solo, na tunaye, parce que nga, man, un grand esprit. Na tunaye, ou yinanga point. Na tunaye. Ayo, pour santa, on a yinayo. Tu n'as pas ça, tu n'as pas. Pour, j'ai un ami, babenga qui est un film. Comme on est Sami, babenga qui est Sam. Babenga est un film, moi, jouer. Papa, excusez-moi, sax, pour une bêtise solo. Babenga est un film, moi, jouer. N'a habité peso, ba kosela qui Tantine Belle Vie makambu, tout est qui a solo. Babenga est un film, moi, jouer. Abisiko, ba benga pe Tantine Belle Vie fallait jouer. Ba jouer siko na Sam moi. Ba ebisi alo tozela fa tojoba nini tojo jouer na batu ya tunyo jouer na nani non jouer na nani ba ebisi que non o jouer na Sam c'est peut-être des prononciations ya kombokara sikoyo aboya na ye ba expliquer ye que ça Sam o théâtre pembete eza Sam moko boye na yo ya siko master na ya betelanga li solo ngabi un grand esprit le roi Tantine wana soki akena babilo le roi ya banalité le roi nyongela obongo nini taka mutu roi neti ngai na opese na ngate na théâtre so siko ozio kangeli nga ranking ya bongo non esala nga pasi na oka pasi wana na loba mukolo nkuta na nina otuna ndeko ata na ndenga âge boya théâtre naza mwa mbiaka mais na otuna nini parce que tu es vite lelo ya zabela peut-être lobi ngane mnoza Sam peut-être ngana tika eloko wana tika ngana mutema donc moi na nzambe na obomba na mutema te mukono moni bola yebisa c'est ça c'est bien en tout cas tous en 2024 presque à la fin oh il est qui c'est qui to sengite ko si milliers de vabato mais tous le bango attaque les enfants dédiés to ebindenge à venir ebombi la rabiso ba surprise ebele. Donc on a polémique te mon émission moko tonto Irano c'est comme si azoni ngaloba boya zongisi boy non tozo ba mambo eza clair tozo ba mambo eza clair tolobi ko chaka na mutu te makambo yozo raisonner pona mutu mutako ko manza me pas kota na mutu na yo yeba makambo solo bati mutako kota na pensa muninga zati toujours sur Clé Média Télévision likez partager tozo senga na bino bo s'abonner bo considérer télévision oyo télévision propre ya tonto Irano car ndenge tozalaka nango peu de temps 3000 abonnés tozokili na 4000 abonnés et kosala biso bien botyap mopepe les abakouk bafanatique ya théâtre baintu balingaka baactualité au temps réel tozala wana mpona kosatisfaire bino oza na besoin ya promotion tosalelo publicité et puis filmage montage na baqualité tokozala wana mpona kosala yango mpona kosatisfaire bino tokotya yango wana mpona kodiffuser yango na chaque émission ndenge kaka ezalaka en tout cas tokota likambo etali Yandi Moss Yandi wana plutôt Yandi wana paix à son âme Yandi wana akufi liwa na ye ezocréer déjà makambo esali même pas 48 heures ou 24 heures makambo ebele ezobima na liwa ya ndeko comédien Yandi wana nayebi te yo ozali mwana ya Lemba oyo tobengi Salongo bozali ebele pour ne pas beaucoup citer des gens ici tokopesa exemple neti Bobo Manoka bozalazala na bango na Lemba awa nayebi te koyoka batémoignage ezobima na nkombo ya Yandi wana likambo etali wana ye ke bana Lemba parmi bana Lemba moko nde asali ke Yandi wana tika biso et beaucoup plus oyo aza cité ezali Jini mwana Lemba nayebi te makambo ekosala yo ndenge nini mwana Lemba c'est ça Jenny c'est vraiment un frère c'est un frère oyo nayebi ye mo ayebi ndeni toyebani apesi ye mbote sikaza de retour de Dubaï aota Dubaï aota azongaki je crois déjà ça omoni kiala liwa mutu soka lungwe na se ya mokili mingi na nsima na ye makambo ebima ebele mais moi je peux dire une chose mutu alongolaka mutu oyo aza na pouvoir ya kolongola mutu na sa mokili ezaka nzambe eza mutu te Yandi wana c'est un vieux c'est un mbiaka bavie oyo oyo tobandi théâtre tokuti bango na théâtre
bavie mpe bazala na art na kati na bango. Mais ça fait un moment, vie na bano moni sauté na ba film, ba tournage, je ne savais pas peut-être cause à la Belaki ou bien peut-être c'est retiré. Malade tout ça. Parce que j'ai beaucoup aussi produit na produit moi mingi na ba gag, ba série. En tout cas, on était ensemble avec Yann Diwan, mon grand frère, aza vraiment moto asali mingi na monde cinéma, même na Bela télévision to bono moni on ezaki grâce à ngai na Mahamu Seka. Tozali ko benga ye pour tout sentaki ki azali vraiment musika ya nzonzingi ndesaki bien témoigner que j'ai des images beaucoup mona série ba image même na ba série au tout ça là qui na Clé Média télévision beaucoup mona yango beaucoup savourer yango je vois la salle na même émission na koluka na ba archive na ko tshela binango voilà. Alors pour na respect ya Yann Diwan, je ne sais pas, est-ce que ye moko Yann Diwan alikaki na TV alobi ke bana lemba basali mabe avant kufa? Si alika une émission moko boye chez biso. Je salue aussi coordonnateur ya chez biso donc alubaki yango abi tant on a soit qui trophée na bosani agence yango après qu'on soit trophée wana comme meilleur artiste les mêmes jours directement kozonga na anda kuna comme ko sala sel ya makila nazaki attaqué na famille na biso tema toza na famille moko bo o balekisaka likambo na PTT après kotambola nde bayaki ko retrouver que non eza na artiste comédien moko ya lemba nde asali makambo ya ndenge wana nayebi to koloba nini yo poza mpe notif ya lemba. On a bien monté na obi que moi na lemba Jenny c'est mon frère, c'est-à-dire que tu es banema na lemba kize bébé no mambo ba kisi oyo trop na lemba mama lemba kisi qui c'est là. OK là je te dis ouais qui c'est là na théâtre na ponga na lobe na monde na biso ya art na théâtre ndomonaka bato nyonso ya théâtre so baza 10 000 personnes. OK ye bato aka na 2 personnes. Toza na bato ya kisi na bato oyo baza na nzambe. C'est-à-dire bato ya kisi na bato bapamba siko bato baza na kisi baze ebele. Basé belé en théâtre so ba accuser bato ba na le roi monde la musique so accuser musicien kada na kisi na sûreté musicien rôle kana te va se défendre pour bango moko na biso mo ba fanatique to yebi que musique ya mokili sans kisi et aussi maté c'est-à-dire dans monde de théâtre so ba bi que bino bato théâtre bolingi kisi mingi oui non ko sa bato nde to za na ba o ba kota ba ndako nganga te pour bazwa succès en théâtre ba nani vous avez vu quand on le vrai toko satin. OK. Ils en a batu ba kenda kapeli su ba msupe baza kuna ba idée na mitu na ba yo ke banda kwa nganga. OK. Pona bazwa ba succès. Mais va pena ndambu o ba bukaka mabolongo na bango ba osenga nzambe. Ya pena ba msusu nzamba pambola bango pena ba théâtre bongo sans que ba simba kisi mais ba nzamba asungi bango kaka. Tu vois? Sikoyo bana ya lemba soki basali ya Niwan Mabe, moi je ne suis pas sûr. Pourquoi? Irano kala zalaka sur ne loko yo misu na we moni. Voilà. Po soki o moni loko te o affirmer yango c'est que yo poza mutema mabe. OK. C'est quoi ba kanisa onye ko boma mutu yaka poison, ko boma mutu yaka ko kotele ndako ngana. Ki mutema mabe pe, eza ko boma mutu. OK. Tu vois? Neti ngai ya Niwan ndabeli na mambo comédie yo surtout ne ko nem to pesa information ça no sa ko ba sel ya makila era zo être trophée na mais le roi naza na yebi vraiment le roi na te moi je ne peux pas accuser Jenny Mwana Lemba. Voilà ou soit confirmer que si c'est vrai que non azan parmi bato basali ndengwana te na confirmer te na confirmer te et je sais aussi mon frère na yebi ndeko nanga tala mais ça adage mon pelo barake mai ninga na pamba te c'est ça yana c'est comme baza combien pour ba kizeka ji mai ninga na pamba te mais so batuni yo mai lingani na nini eloni elingisi mai so mona kelo elingisi mai te koloba te kidaki libanga ben koloba te da mu pepe peut-être yo loba libanga menzo ndi da mu pepe c'est ko koseli libanga makambu moi Jenny Mwana Lemba so abetelo lisolo vi na ye peut-être na limite kako ça bon ou soit na niveau artistique na ye même na génération bande ko to me ko poussa pe maele et poussa na pembene ya Niwan te bon ayebite sui muté ya mabango équipara pe agité soki bakotisi mwana mai na masolo wana et que azate
moi na profité na chaîne na biso Clé Média TV na bisa Jenny azala fort azala fort so ba concéder makam mais na olinga te munoko na ngelo ba soki eza ya solo je ne crois pas on a bisio c'est un garçon à ça la coupe témoignage na mon TV mère ya Jenny ya ba Jenny azaka aveugle azaka aveugle aye na théâtre te que mutu ya via malamu bia bongi abonga c'est-à-dire aye na théâtre koluka pe vie na ye c'est un frère on a zarason na moni na théâtre na sambela na banzambe pambola ye pekaka pour moni milio mususu ezaka soko luki mabe malheur ya mutu soka zongi na vie wana o gagner ni pour oyokele maroba no senga ope mo irano kabelanga c'est-à-dire souwe na ngezanzamba sa la grâce lisolo wana kombo ya Jenny ezala te ya Niwan atiki biso et surtout ba condoléances à toute la famille biologique qui est sur place il fallait tozala nde c'est-à-dire il fallait tozala na mawa wana tozala na ba comment dirais-je ko soutenir famille pour ba perdre mutu omoni dakumu dakufi na sima kombo mutu bimi sege akufi kombo bato ezobima to batati ya Niwan peso akufi point ni komba bato bima te eza le roi coutume mo bezara na mboka na biso ata yo irano kala tanga mko moko ozala te ba luka kaka komba mutu mo bima c'est ça en tout cas bien parlé Sam Katokolo notif ya commune ya Lemba commune ya Lemba voilà pourquoi tozwa ki azala comme témoin na lisolo oyo azo représenter ba artiste comédien ya Lemba. Mais tous on a deux formes d'artistes comédiens à Lemba. Tous on a bana Lemba salongo na Lemba auto bingi super. Omona baya mode, omona ba mama kalunga, bazamo ebele. Ba gesho spone, ba mayonnaise, bango bazaki na Lemba salongo qui veut dire ba bobo manoka, ba duche, ba kaska songo, ba sam. Il y avait moi différence moko boye puis na ba style de jeu. Mais tant ba lobi likambo Lemba est globalisé na ngonyoso. Nakati pour dire que même si aux na salon même si aux na super yebaka ke bino nde bosali ke yandi wana tika biso to ko interpeller bino bana Lemba to ko lemba bino te na ko tambola na porte ya moko na moko to me ko zali solo je crois prochainement to ko yamba ya mode cabaret na peso pe mbote na musika to me ko yoka pe vection na nini oyo esali ke pour na zana bagage belé ba jouer ki pe na yandi wan. En tout cas, il y a des gens qui ont témoigné qui ont habité dans le Totokani, c'est mon frère, tout ça, quand on a dit bon. Et tout ça, la passe. Les solongo, et tout ça, la passe. Banalemba, oh, bazotanga, et après banalemba, balamite mamala, moi. Banalemba, vaka te qui mite mamabe. Banalemba, mite baba, baya modewana. C'est un bon type. Abimisi pe batebela, sungi batebele. Moi, il y avait même deux fois. Il y a modé soit comme film, dans Zangate. Voilà. Non, Zangate, il y a modé na pession beauté. Tonton Mayo. Surtout la série Bokanga c'est ça catch. Ah pe catch en Lemba. Bon, et on est là na maïba kabasele. Bon, non, nani tonton Irano. Et donc on a interpellé pe bande ko na biso o basimbi internet siko. Ba chaîne wa makasi bande ko ba oloba na ba internet siko. Interpellé bon pourquoi? Les arcatons. OK. Ça du temps wana et va qui et c'est pelisa ba vient na biso to tcha modéro ba na Lemba ba kanga ka on catch muto le kate. OK. Mais attends na bango pe et sili catch seni et faut moi me ke pa place mususu. Net na temps o pe na to lo ba na vérité. Sans polémique to lo bango pembe ozaka bankité et bato ebele bazolando a muto ko rojengo nzo motema Daniel Mandombo alinga tonga zolanda samabi ya lo barane vérité. Maman Elimbizi Maman Zozo na Inde, président Yoshua Ngondi na Canada, Maman Katika Nick, soto bit ba comprendre le temps où eza ya nani. Sans polémique, eza na ngote o memi fardeau pour le vérité té. Ngai vraiment, je jure devant Dieu, dans le barango, na lobby vérité, na se sent à l'aise. Non, ça sent à l'eau, on a dégagé l'eau, moube ya mala, mon parfum, parfum moi bien sûr au tambour là, non, la vérité va bien. Au moni pour le moment, Eza ya osambate, et la grève dans le barango où il commis 3 ou 4e fois sur une émission. Je suis un artiste.
artiste nyonso alukaka aleka esika oyo moto eza. Pour le moment rêve ya mutu nyonso bolimbisanga rêve ya mututu mututu théâtre sans exception te on a constaté son téléphone na yo est sonné tellement bon moni par appel faut tournage que jouer tellement pas faut moni la communauté SB na yo moko tiki na téléphone na solo ah ba benginga to peut-être les erreurs ya numéro so suivre ma téléphone au yambi allô oui allô yo moko ozela ko te ata Blanchard ozela les erreurs yo moko consciemment mais so ki sam ya ko jouer papa do mo muta toki na mino c'est nini toki na mino ona SB bengi tala ba opé da ba joueur na SB tuna bango premier jour au SB wana to ko sa te to beta masulu pour le moment tant que na ba tournage musu bo vandi pena bo bi mo be kuto mo na pe mutu mo ba ko da ebo jouer te mutu mo ba pe na succès te mutali be na SB mo nié a jouer mo nié a ya boye a comme le roi lekina bino na msoza kana mbala mais côté mo c'est ni babé on dit bien la batu musu ba travailler à mer ba travailler mag ba benga na habiter net nga ma na comprendre nga prier tendeti likamuna yo sam katokolo ngana okosa yo te yo ka mado ko faire le bon ozeni na côté na ba jeune je te jure na tiki mer obi ke mkomo to kutana na mer na tournage ya Bobo Manoka to joana ye to ba principal bisombale ye motenga bisinga Sam na film mo beto ça on benga o na la ratin nga na zongi jeune mais oyebi ke na habite na prière ma bébé ne tilelo makambo oyo ngomoni ezosala pasi nga pena nazwaki mwa bapele ebele na ndenge ya mabe te bandeko boolanda biso na Clé Média Télévision soko osimbami te na kotala nkombo ya télévision na biso oyebaki toa na Clé Média Télévision tosolaka pembe ici y a pas des injures zwa mwana na ovandisa ye wana totala émission kozela te ote tolongola mwana awa bafingaka bato te awa tosolaka nde pembe eloko oyo ezoderange mwa bato mingi babi tonton Irano azalaka na bonne relation na tonton Sam areconnaîtaka bolamu ya Maman Sila et puis tous les artistes comédiens tolobango mais comment fait-il que tonton Sam azwakaka chance wana ya kojouer na SBT nayebaka te ezalaka nini soki eza na bamain noire soki eza kindoki soki eza nini bandeko tofungola mitema ko tolongola makambo oyo totika makambo oyo nayebaka te eza nini au juste nakolela te me nakosola pembe parce que eza makambo tozovivre biso nyonso parce que kotala na élégance kotala na nyonso oza nango et surtout nalingi mpe na évoke eloko oyo tonton Sam parce que tozokende mwa lombango derrière ngonga boyebi ete télévision ezaka ngonga nasalaki mwa constat moko eza selon ngai eza bapense na ngai eza baréflexion na ngai en tant que réalisateur aussi namonaki absence ya Bobo eza remarquable na théâtre depuis Bobo avoyagea kino lelo bo bandeko bozojouer na bino bien nafingi moto te na critiquer moto te boya te bomatanga na miniature o tonton alobaki boye non nalobi yango clair que depuis Bobo azwaka pepo akenda nasantaka absence na ye total na monde ya cinéma nayebi te tonton Sam na likambo nazoloba soki yo pozo constate yango bandeko baya kojouer kasi na bavue na barole na place ndeko na yo Bobo bandaki kokoma on dirait mpenza bawakoma mpenza wana te selon Irano Kiala. Merci beaucoup tonton Irano. Je crois que batu baya koyeba mamu na nsima nayebisaka batu eloko wana tosalaka no émission mo otunanga na obaka otunanga mpona mambo bona nakangi na bana mibali nayebisaki yo Bobo Manoka c'est un don. Quand je dis c'est un don, je ne parle pas de la personne. Voilà. Je parle d'un talent. Oui, Vaki, Katia Monamai. Maï, to banana monamai, depuis bon mois. Ayebi, je suis peut-être, naïebi, mais peut-être la seule personne. On a encore tapé, na parlé, naïebi, na zué loko. Au peso peut-être mon a été moutaro basa maïebi. Mais so aya kutango pananga o lobelote. To latana. To liana to salela na ba téléphone moko mais to jouer pe na ko jouer na biso na pe ba traiter bino ba so ba PD si elobama so ba traiter bino bon elobama pe ko tinde lo bani bon
entre parenthèses tobwaki na biso na mai nga mpe na talent mais nazalaka mwana mai aojouer natali ye na bi non c'est un don la personne c'est un don omoni eza lokola na mama nzambe so prophète moko boye ye na époque na ye fo ndima ye mpo kangama na ye ozwa ora na ye so boyi ye oprofite mpe na eloko te alors lui c'était bon non bah c'était parce que ça c'était pour le moment na monde na société c'était un don il fallait pas tout négliger yango personnellement non le bango peut-être na caméra na ko flasher era kei to solo la ni masolo mobe na leka na leli na bi fallait pas akende neti ye azala pe parmi bato o bachenga moi retard era azalaki chaîne na biso wana e bana na bana ko jouer maman e bana na ozo ba rôle principal banini c'est-à-dire na bando kangama na mutu wana absence ya bobo ekotikala trou ti mukolo don wana mususu ekoya je te dis vrai ouais yo posa artiste bato mususu bako critiquer mais comment fait-il que yo artiste ozo luka o mikitisa makasi ko pona kotombola muninga ozo trouver ngo te c'est va to beta jola bobo maintenant lo bango pe susu lelo vous comprenez moni gesho asa ba qualité bo te na théâtre tozala bakaya wana oloba ya kolobi ke omiki Pierrot aza bakalita bobo Omar rien non plus Omar ine tia baona babobo Pierrot te Omar ine kasi Pierrot to wana biso na bagesho ngai so oyebisi nga Sam jouer chitoche omona nga vrai zoba so oyebisi nga jouer sérieux osepeli nanga to ba biso okota nyonso soki bino nde bapolyvalent babobo nde lokolo moko na baomari balokolo moko garçon so ningo tia batonton responsable sérieux bawana yonso na obemoni na badon wana na baligne wana bolimbisanga eza analyse bateni yo mpe rigueur te il faut tozela nzamba ntina lisusu don wana omoni sila omoni nani tontine sila bato bele bayebi ye akomi bekam mais biso oyebaka esila aleka mpe na groupe salongo ok biso toza bana ya bakoko ya elombe c'est-à-dire président na biso alungwaka na nini pakasi asali nini lezeridi c'est-à-dire pas alungwa pa elombe pa elombe wana azalaka na bamilo na basila vous comprenez bamaya banyota s'il a moke mais s'il a déjà abano promettre so s'il a joué au vandi otali au centre que moto sanini a promettre un moment na peut-être tu na baton ba analyse boy te so tu na baton ba analyse dans yebisa bino ke azalaki don lelo to monyango ndepe ba bobo manoka c'est-à-dire wana tokoluka zelo tochet eromela zelo ya mokili mobimba libulu rezipa mate c'est-à-dire tokozelaka lisusu babobo mosusu ça veut dire que bandeko baojouer na bango mais nzambe alimbisanga so na bikutu na biba bandeko baojouer na tocha tojouer na biso mais tokoma te eloko nde bato bayinelako yango eloko nde epesa bamosusu kanda eloko mosusu epesa bato kanda donc toboyi bakoporte plainte injure eza te en fait eza masolo tokosola normal injure eza te mpo bino bozwi mwa temps ya kotanga makasi bokoma likambo moke non je vais poursuivre donc tout ça tofingi moto te tokoloba vérité tokoma te obi nazala nga batike wana nazala ma na vandi na ota moto ajoue na tel na bimoni moto aza comment dirais a légende moto aza to bakomo ezanganga neti naoloba mpe loko neti bagesho nga nayebi gesho na théâtre aye na nsima ayeba na nsima quand je dis na nsima eya biso tosala non mwa moke succès mais navanda natali garçon na badon oyo abimiseli biso non c'est inné. Voilà. Merci beaucoup Sam Katokolo tokomi na biso na suka ya émission na biso oyo tolobaka mingi analyse kaka oyo nde bosengaka tosala yango tosali elongo na Sam Katokolo artiste comédien aza indépendant botuna te aza na groupe nini non
aza indépendant, aza na coupe à mutute, o nyonso aza na besoin ko abengaye, a jouer, a prester na makambo nyonso aza na projet pour partager na ye ensemble. Alobi Babakouk bolobi mingi bosengi mingi kasi ezosengaka réalisation ya Mams. Je crois bien na présence ya Mams na Ngomba Kinshasa akosonge na ndeko na ye aloba yango ye moko Sam yo full bete eloko wana na boye bon to comprendre yango ba contre-temps kaka Sam Katokolo tokomi na suka na yebi te message moko soki ezalaki important ya kopesa na bandeko tout oyo bazwi te kolanda yo et puis pourquoi bato bazotuna ozalaka na chaîne YouTube te eza dia quoi tokomi na suka. En fait, merci beaucoup. Bon, chaîne YouTube Nazara na ngote parce que franchement Vera na mtu na ngate. Mais na yo comprendre vitesse ya genezo kende. On dirait artiste nyonso faut na chaîne YouTube na yo pour tiara babilo na yo. Pour na ko promouvoir peut-être ba œuvre na yo. Na roluka, le roi tonton Irano Paza ayebi mambwana na roluka ngapena na mekana nous. Koluka pe ata Sam Katokolo TV moko ebotama. Message na koko pesa na profiter na micro na yo. Bandeko hormis ma nyonso to salaka surtout na zolobela bandeko na biso bon na tchaka en général ba fan ba biso hormis ma nyonso to salaka photo e ba Nzambe pe azalaka. Omoni lelo liwe comme le rôle bonjour la muki na tongo nani atiki biso c'est-à-dire à part ba vie auto sala à part ba misala auto sana sa mukili to ana vie mususu ezela biso quant à biso ya mutuye moko ayeba ndenge nini akobongisa vie na ye ya lobby c'est-à-dire lelo soko tiki biso place au rosala o meko bongisa ngo tu sais so moni lo moko comment répéter belé faut pesa pe maïli tozwa nanu bapolémique bakofingana bakoyinana mpo mona moto mosusu na mokili ayina yo osala ye mabe te kaka le roi tonton Irano na biso aza na clé média TV boye. Attends, est-ce que ceux qui tonton Irano lelo aza te bakozwa clé média TV bapesi komi ya yo te bakozwa bana na ye bapesi bakomi ya yo te alors quand tu profites rien ozwa eloko te na via moto koyina ye te ne bandela émission tolobaki nyonso tozalaka nango ezalaka ya biso te eza ya Nzambe soki eza ya Nzambe. Moi aujourd'hui Sam Katokolo na longoli lunettes na nga j'en profite pour napesa ba fanatique ya théâtre ba fanatique ya clé média télévision conseil de se préparer que Jésus-Christ revient bientôt eza lisolo te mokolo mosusu tokolala tokolamuka Yesu Masia aye siko mituna question moko okokende wapi. C'est ça. Merci beaucoup Sam Katokolo. En tout cas message moko est très important hein alobi to milengeli. Hein to milengeli ça na ona tina te. Zo mutuka lopango na voie normale ça peut bien. Ozala agité te okoma banga na kotika ndenge nini bana na ngai parce que yebaki eza nzela ya malamu te. En tout cas, merci beaucoup na Sam Katokolo na invitation na biso. Et puis merci na bino tout bozoki te kolanda biso na Clé Média Télévision, surtout beaucoup plus ba médiateur o bazali ya ngai tonto Eranio, to benga bino mingi ba médiateur, kombongo yango wana to baptiser bino o nyonso azali fanatique ya Clé Média Télévision oza médiateur. Donc ba médiateur ba médiatrice to pesi bino bambote place bozali ba joyeux Noël ba bonne année na bino et puis to pesi maloba ba joyeux Noël soki ali wana ko ozanga te malgré bat bazanga bango belete mais faut pesa ba meilleur vena ba joyeux Noël pour tout na suka ya mbula bonne année aussi meilleur ve et bonne année joyeux Noël na famille nanga mobimba Clarisse Mouchia Katokolo Média Katokolo, Cédric Kalala Katokolo, Dorcas Katokolo, Tété Katokolo et Chali Katokolo. Na papa na bango papa Katokolo Alphonse. Na pesi bango ba meilleur V et na pesi ba meilleur V na ngai na batoyo o na bengaka baninga o Nzamba apesa nga le roi deuxième famille. Norton antivirus Shadrach Norton antivirus Shadrach Wakala en direct des États-Unis. Na pesi mbote, na pesi mbote, na master na ngamoko, hein, Jonker, aïe, na pesi mbote kotaki déjà, kotaki Mikili,
esali bien napesi mbote na ya ngai ce qui encore bafani na biso bakimaka biso na baémission mais ere ovanda boye balimbisa vraiment Esther Dende napesi ye mbote napesi mbote na soki nazongi mwa nsima awa na bakine napesi mbote epai Ranokiala napesi mbote epai Ranokiala malgré toza na ye bamosusu mpe tara émission nasali mikolo ebele bakomba bato ekimikimi mais ape na tout le monde oyo voilà merci en tout cas tokoya wana vraiment soki ya kosolola yali tokosolola yango elongo na Sam Katokolo mituna na bino ekozala biyano na ye soki aza disponible bocomprendre aza ferré lokolo moko na a mosusu mpe na business eza normal kozala matalana te kolelaka te mpo osalaka eloko te nzambe apesi yo maboko makolo mpona kotravaille yo lobi te nga théâtre kaka nde pension mais te soki mpe ya koteka mai ezali teka mpe mai eaccompagne mosala na yo félicitation ya Sam Katokolo encourage mpe na bato baza bafeneya mpona kolobake nga na kokufela bango nde bazofingisa mpe mboka na biso merci beaucoup na bino tu bozwi ntango kolanda biso na Clé Média Télévision bopartage bolaike tomonani prochainement bye bye